azali Claude Lukebakweno, Claude Lukebakweno, Claude Lukebakweno. Toboko tobabi Claude Lukebakweno TV et na monde danger ba Gaulois nyonso vraiment bolinga boyoka actualité à mission la bino bolinga mingi faire gola Jésus de Nyons et puis actualité musicale et awa na Claude Lukebakweno TV monde danger na baki susu moto danger mais vraiment to tindika ba chaîne mike batiki la biso nzela to leka avec boss de boss initiateur à chaîne oyo Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut le guerrier de faire égol à maître Moussa Mangi makambe bandi yanika bekabolos boucle quoi Magauzi yo ado senga na bino bossa abonné massivement na site oyo Claude Lukebakweno jugement par défaut. Oyo marque vous azoko loba yeyo awa ya nenga dessin animé na ngosiko donc abonnez-vous massivement ceux qui bolingi pena loba logo la grand prêtre Marie-Paul s'abonnez-vous nyonso pena s'abonner na kati Shana kitoko Shana Lukebakweno Lukebakweno TV nasengi to s'abonner vraiment massivement na chaîne kitoko basaleli biso mama tozali tokozala Claude Lukebakweno TV ya kaskadere baya ya bosabone mama mama na poto mama sabone mama bosabone na Claude Lukebakweno TV ba Gaulois nyonso bosabone encore ma chaîne oyo ponga mo pe nazabone a bosabone ba Gauloise bosabone na Claude Lukebakweno TV ngana bino to s'abonner donc tout taper na musapi wana donc bimisa tina cloche donc et ça la bien tant information les pas des okota yo pe na ndako mbamo ils ont informé cri Claude Lukebakweno TV boluka pas mon soutien bilingi zaliawa l'homme de jugement Lukebakweno TV eka ba jour ba pesanga makambo pa les pas de jour na joie jour na beta 4 minutes ngonge beti nga wana ben on effacer les tableaux wana maintenant générique ya haut niveau na ye na boka na nzete na boka na mutu kombo Golbert ya gola kanga kwebe monia mabenda c'est pas donato to boka na ye mali balanga ina kote libala yango ya passier mobali na linga José bongo la jobo fasa papa besi mama mbongo bodo ezaya yo te na tuna pena bango ozo na tuna ki pena na waze motuna botika biloba na tuni baka pe bambwakela bodo ezaya yo ala bolanda kitoko na yete abelaka wala zeka conseil tout le monde a repéré lelo ba jeune fille lelo moni tonton mozo relé la car na ye moi sur la parfum ça na ye bien mbote na bino balandia Claude Lukebakweno TV c'est bel et bien moi votre humble serviteur Yannick Kabwekabolos lettre cas de la presse dans le souci toujours de vous divertir de vous égayer de vous informer lelo na bino bless créateur l'un des animateurs oyo aipata tout près, il y a Ferrego, la G de Nyons. Là, directement, la moni maître Moussa Mangi, le guerrier de Ferrego, là, groupe Nyons, on va soutenir artiste, Bousson Ferrego, là, les vrais fans de Ferrego, là, tout le monde. La moni, on a Claude Lukebakweno, l'homme de jugement par défaut, boss, chaîne Okitoko, toujours avec Yannick Kabou, le chèque Nabango, donc tout le monde, les kinga, la nenga idéologie. Merci beaucoup, à Christian Beauté derrière la caméra. Vraiment, l'autre sur la détruit de rien. Concernant concernant premier soin générique Zoya Karaninge Zara sans plus tarder tozana créateur awa créateur vraiment je pense que internaute créateur corona pe sila na on ninga bonjour ouais bonjour bonne santé ça va na ngola nzambe santé ça va vraiment félicitations hein félicitations parce que bakri na onyo so ocha parce que nga maman na banda show bakri na onyo so ocha tout près ya faire réguler Jet de Nyons na groupe Jet Set et accrocha c'est écrit dans les années na kolingaka boulot koyebaka ke nasalaki oyo la fois passée à la prochaine fois na luka nasala omoni mutu fo yeba ozalaki awa so ozoyebaka mambo osala oyebaki nasala oyo na mieux placé osala so oyo eleka oyo na mpe so mieux placé osala oyo eleka so oyo wana et puis na serie na kolinga boulot vraiment ya on desala moi bien déjà combien d'années tout près à faire égo la Jet de Nyons bon bana na côté na groupe na biso na kota na 2014 na ba 6e mois boy so na bosanité oui ba 5e mois 6e mois et puis tilelo 6 ans ndambo donc 7e année
Donc 6 ans déjà moi na cola route na deuxième primaire. ouais, non qui est maintenant 7e année, 6 ans, moi qui 7 ans. Donc tout le bas aux déjà intox ya ba gaulois, esprit gaulois. Na soka déjà dès les premiers. Donc et kana koti et ka ba jour ka ba pesanga makambo pas les pas de jour na zoa. Jour kana beta 4 minutes ngonge beti nga wana ben on effacer les tableaux. Wana maintenant générique ya haut niveau ou maintenant ya ba bazelaka ko sila ya Blaise, ko kita ya Blaise, ba bazelaka o bien bozana banana lisolo mo. Monde to beta ndule boy. Biso tout to dépendanga na mutu moko le padre. Mo le padre ozate biso pe tout o muta orenya ozate. Loba muna mutaki luka makamu na ye. Yende mukolo makambo. To mona pa ba fe madilu bazala te okese kufa ba pepe kale ba to wana tu ba papa wemba bango tu wana. Sikonde to dépendanga na le padre bo yende mukolo makambo. Nga Blaise leo na ko longwa. Maka uzo ko longwa. Nani kingani ko longwa. L'État qui fait rigoler les padres, on dit que la fait rigoler. Vous comprenez? Parce que boni balonga na groupe na biso bakenda biso tous évoluer ka. Donc l'axi que ndé tous permettre na les padres boy, il faut to linga ko linga boulot na ye. Vous comprenez? Et ka peso makambu, il peut comprendre que pesa nga makambu. Ngai ba pesa nga na 4 minutes. Na ibaki derrière que ça générer défi. Bato bato ko zala bakenda. Na kuti ba frère ba sœur na biso ko ba ritinzele ba animateur mususu. Et ngana ye na sali boulot na nga après zabiki photo boka na Golbert to beta 4 minutes na sala boulot moko accéléré au senti velan que tant comme facilement tu binonde zala Golbert to boka na ye na boka na nzete na boka na mutu kombo Golbert ya gola kanga kwa benda monia mabenda c'est pas donato to boka na ye carton. Vous comprenez, je n'ai pas la fierté nanga et puis na force les padres à l'axa que bino boko za la te mena ko créer mutu moko dalene na PC makambo kei. Yango moni loko wana na zwa déjà idéologie wana eka mokonza esanga Blaise boka na 4 minutes yango moni sala makambo zeleka message moyen muke ko me rappeler batuke biso tout le auto cause à la te mais l'état fait rigoler za a sala ka makambo danger soki ye moko ndazate wana nde wana pende makampe ezate mais l'état ye moko za les padres oyo kengani onga na kende valo bana biso lo moko boye ba grandeur ya porte inde toi obe kata lupango boye baka yango mokolo boza libanda. Bato bazaka na kati ya ba vivaka na ignorance. Ozoye bateke place ni nazali. Mais mukolora ozala libanda lopango comme regretter ngaye yango monaka orchestre na biso bate belé bakendaka pe na baloyenge bazonga bango moko. Ba mona pena ke note nazaki na ngaya wa mais na kei kozonga na zongi boye. Kokika na keboye na momona siko place yango donc par la chasse persa. Na kanga eloko e pa le pas dans le baké bokoyebaka grandeur ya lopango oyo. Mukolo bokozalaka libanda. Yango moni to lobake tokoza la tebi surtout les padres ndé makambo yango wana avant au sein absolument extrait il y a 4 minutes déjà les lots vraiment na zio c'est une première pour nanga banda to bandia ba 100% na lukeba ko nous na belé pa ba tout bon nombre ba fanatique ba roloba na style bonyoma oyo Blaise créateur ba beta est-ce qu'il y a robora typique mais o pataki ba na typique avant boire kango. Est-ce que ba ko comme la yo ndé ba fanatique pour nga comme c'est information petit peu. Na ba ki yango mais musique ezaka na frontière te. Musique ezelo moko il faut la tactique. Omoni kala bat ba benga bat ba na ba mama libala nga ina kote libala yango ya pasie. Mobali na linga José bongo la jobo fasa papa besi mama mbongo. Asoma mbeto ndako. Mama soma mbeto bois noir. Mama so mimbeto bambu koma na minu yebukani ontike mingi te so lete kiso ngande yake na tabola ngaka we eza biloko na nga mais na sala kango côté mususu po kuna tozali na style mususu alors na ye pas les padres kuna za suma mutu ba mando warime alebina mamanzo te asko ezaki makambo oyebe na boyo bandi Jésus tozalo baba tika biloba nazokende allez boro ezaya yo te na otuna pena bango ozo na tuna ki pena na waze motuna botika biloba na tuni baka pe mbakela boro ezaya yo te ezaya le padre ni nango wapi na lo momia batu bo yi tuna ye olive ozokende zelo ya yo wasaya yote aya yote olingo kende na ye wapi po sala nango nini Kinshasa mboka kotika mwasi te penza poselaka
Sino bakopasola bon. Ofongola pe série wala ofongola pe banoko belé. Banoko bela tika momina 4 ans oya raté. Ebele ba premier temps ba sera bato na kinya wa kena kei na zoya na kena roya akepe ba moni ne ba mizungu amoni ne ba poso mususu. Balele momi. Atiki na pe sera bato abose ne sera bato il faut la ta kabelo ba kabelo pe comme na temps face à na basket face à na jean na ye face à la bien face à la boye yosko bando kenda. Yope yeba ke ndongo kenda wana yepe place atikali bazo le soin na ye ya na pesa ki message ki tsasa mboko tika nzele te sinon ba ko pasola ba message ezala capté banongo tu batimba ya omoni bongo lisolo azala malade ba pesa ezala lisolo moya na betela na encouragement na mwasi mwana mwasi betela mungane lisolo yaya mobali na ngazo linga mbanda lekinga na nyoso alekinga na beauté alekinga yoka na sima alekinga pe na mbongo siko masa na ibisi kolana no kitoko na yete abelaka ya mona kendaki mandaleki nga na nyonso aleki nga na bilamba sala bolanda kitoko na yete abelaka wana zeka conseil to mona ngo pe lelo ba jeune fille lelo moni tonton mozo rele na car na ye moi sur la parfum za na ye bien yo komika motema ka ngaka ye oyebe tadam na yete parfum za na malade ba mbwa ya ona bisa batu za na malade ba mpese za na pe tadam eza bien te yango ngala pesa ka ba conseil Nabisaka batou, tozobina la facilité. Jésus de nuance. Après difficulté dans la vie à Moutou, et comme après facilité. N'est-ce pas biso peto kemba petro, nanenga ba idéologie. Après comment on a ba kembes, au côté dans les padres bonus c'est comme la facilité. C'est comme la facilité. Blaise créateur, et là on a des positifs génériques on est pesayo. Tout le bango sur tous les plans matériellement, sur tous les plans aura, visibilité sur tous les plans. Est-ce qu'il a apporté là vraiment? Je l'ai liboso. Et je suis allé à la vie. Nazala piéton, grâce à Génégal, 4 minutes, que tout le monde pas de membres fongami, il y a la facilité pas m'battre. Na écolande basomba à car, les Blaise a marié officiellement, grâce à les padres. Blaise a bali, c'est que non. Lelo Blaise aza responsable, Lelo Blaise a tambolim presque Afrique mobimba. Blaise a kenda réussi 2 semaines grâce à les padres. Lelo Blaise nous sommes une difficulté comment la facilité pour les padres. Vous comprenez? Je n'ai pas appelé et bandeli ya pas. Au moins ba blom suna betelon le que ba Didier la cosa ye na musique na ye ya sika. Bana geni la monde entier biloko to lambi yango yo bolingaka ya kolia. Et na beti bala ye. Kanga vraiment. Kayungula. Ils ont un succès, c'est un grand succès, bazoyo kanga succès, babonyo mawana. Mais vie sociale, ils ont un boulot par rapport à succès. Parce que pas les padres na yé, na makambu na succès, na vie sociale, changement sans rancune, sans rancune. Na vie à Moutou, c'est normal après. Parce que les padres ces derniers temps ils sont sous la polémique, mais bon garder une bonne relation, l'ancien patron na pesu oye komelanga na vie. Blaise ya série wana malgré succès bozoyo comme Blaise aza piéton Blaise azala na ba palais otazala ngo lelo fufuta ponga roya na palais langa to sala émission to kokota tina chambre na banga caméra te to bano bena na libanda to kotuna na salon to kotuna même na chambre même na cuisine na ko banga palais langa te poza na ba norme o artiste fa vanda na ra fimo atonga ga binda ko étage grâce à les padres ba place na vanda kawana do ba bloko lokwa ko kutana les padres c'est le rôle là et na batu musu batana les padres ba né mais ba ko s'organiser te batu musu ba mona ka ba leader mabe bazala bena na orchestre ba peso makambu zala na makambu yango yo mais o lekisi chance vous comprenez après yo le be comme le nanani parce que ba biso to yepeme na les padres ndini to saisir opportunité yali kama mutu vous comprenez les padres kabola raté voyage to kena biso tout ko futa ba futa biso tout ndemo ce que yo ebisanga ndeni ngala bien yo za bien te mais to voisin na yo User stability. D'une autre manière, concert aux OP, ça peut venir. Il faut organisation. Les padres vont s'organiser. De 1 à 300 briques. Un jour, nazana mabele na ngamo. Et le tigeli nga Blaise Mikolo. Et on a aussi la butu moi. Makambu pene zonga pene na ba norme na onde zalaka. Na banda pe ko tonga pe yanga imo. Mais il faut travailler dur. Il faut travailler dur. On a premier soin un peu peso. Mon frère, car kututé. Et lamba to andango mon ba body oyo bo skizenga na ko be lamba te basket jean polo na kana kini mena lata kana mikili nazana ba bofre ba na ba mien ba tirki wana lo ba Mike Longange ba serve mieko ba to lo ba rekilo mu bana ba Belgique ba to lo ba sendulo bilele ndena boy na ba to lo ba lesha couper wana o senti beno ko vandi bena boy ba plat e yaka
donc on senti maintenant que on cause après outaki na yo yeto kutani bena plus secrétaire boy o batene bango yote mais ndeni o aute wa confusion biso ton idéologie ya wenge le padre za mwana wenge la laksa biso faut la tambati ya bien faut la basket ya bien lit ya bien short ya bien loposo fait ça la rapé bien et ba otala izaka teke ye wana nde yesu nani ba te ngasko lo retika lika lelo nzamba sunga un jour na ye ba pendeni ba sombaka mabele etika lo ka souvenir na ngai kwa po pemena le padre bloc na tout au salon Bato bele balobara Blaise Créateur un peu rancunier, jamais Blaise Créateur un peu strict envers peut-être ma collègue ou soit artiste et musicien ou sous sur groupe sous. Est-ce Blaise Créateur se comporte ainsi de balobara ou soit ils ont vie artistique n'engage à la racine à teke dans le bangote au panzana pas mutunyon. Non, c'est la question yo tout nango ba frère nanga mesusu sanga nazala salaka semblant ba yebisa yo eza na ba histoire ba animateur ba leka na groupe na biso animateur discipliné le rwanga ngati siko na monete patron nanga yebi pourquoi pesa nga confiance pourquoi considérer ngai petit na ye pourquoi ti lelo na salaka boulot nanga comme il faut vous avez d'abord suspension comme il faut na skala ko suspension ata mokolo moko bon to vérifier na skala ko na suspension te oblé zo papier ba pesinga non na skala ko suspension te et puis na yaka na ki manka répéter na yaka pe répétition retardé naza discipliné naza exemplaire. Vous comprenez? Donc, il n'a rien qui n'était. Si on a soigné, c'est qu'à Bandaïnga. Et puis, on a pas pambati. Donc, il y a bon. Merci beaucoup. C'est une question d'intelligence et de professionnalisme. Quand on est avec Yannick Kabekabolos, on a tenté parce que aux ans répétition, on a répété. On a habité message une repère ça na bagola que les guerriers de fer et gola. Na ngola na maître Moussa Mangi, Claude Lukebakono, l'homme des jugements. Message une repère ça na bagola. Basé la nini des positifs. De ta part, na premier soin zobima parce que l'animateur au bois qui est belé. De ta part, base la ligne parce que c'est payé bango. Non, animateur oui, bango il souni. To bois est belé té. Bon, il y en a qui informé biso. Biso boka ngulu ngulu té. On est dans le classement, on a makambo PC, si on a makambo té vanda. Et ça bon. Tout le monde a bois qui par hasard vous aki 4 oui. Yo quand ndé to za 8 boso ki 9 biso tout 9 to boka na 4 album. Et comme nzanza mandeni. Jamais. Biso ndé to bo ezala pena classement. Blaise Zahawa le padre atali Kunzardo Zahawa be atali Ritza Zahawa atali Tubidi Zahawa bon suko Chapia Zahawa na otaka bango nyonso Mbidi Zahawa atali Yorobo Zaliawa bon to sala ndeni papa ezaka calcul mais ezala pena ozana makamunde osa makamu Kunzardo na tangiti c'est mon frère batbaka on dirait mais ça va oh papa to beta no orchestre moko to zabana papa moko yuna lo bani pona yi c'est mon frère à moi. La première soin. La concurrence est loyale. La concurrence est dite. On a côté concurrence na biki sarate. Pour ceux comme la concurrence na lingara na za vainqueur. Na lingara na za la mutaliboso. Ngana olinga bongo po za komba nanga. Yeba olinga za la pra vainqueur. Et yazo lita za la vainqueur, ngapena na lita za la vainqueur. Orchestre mtozo bénéficier na musala. Ba tu pe ba ozela. Blaise na Kunzardo couleur ezalande nini. Ezablu mo ba bazela ka. Vous comprenez? Biso message na ngezake. Bagoloise bozala motema kokita bino mo bo compagnie mikolo mo pepe za makasi tozana mo pepe to boaki no biloko asigate me kombo na biso zolo ba mapako regarde-moi bima makamezo bima na biso yo to boaki na noté le padre actualité ya Niama bareza likolo et l'axake terrain eza nango calme bo tcha biso pression te bo tsika biso to bongsa bino biloko to sala tozana double album regarde-moi zo bima eza single. Pour comprendre tout un album va bien harmonie oh ça ya world tout un album ya rumba oh va bien premier soin mais va changer titre nango va changer titre nango donc ngai liste nangeza comme na comme dynastie oui na yokaki banzembo le padre salaki na studio na bangaki kona mona ki ba niveau banzembo le padre sali et c'est un peu biso animateur to travailler dit et ba oyoka ba rumba ba bina pe biso na animation surtout sali keba ba obina ba rumba biso ba bina biso te photo se préparer à conséquence ba biloko ezali ba massa boza la calme biso to zana biso bana le padre to banga mo pepete mbula ba kima ngona mo pepete biso ne to bo soto bimi ba tutu ba koya kao monde to bo bien formé boza la l'aise ba disque na minezoya botike la biso ka ata boza la preset to bi ba lo ba trop. Batbalo batro biso to ba plein bimi bani na wa plein bimi ba générique bimia to na biso na suka na artiste faut rabatu na rabatu tu basali ba bulona bango bien na tanga ba komola bona banga te générique na sebelo mikolo otikinga wapie osundelinga wapie bina eza la mbanda na yo tire na yo kaka
naoka na ngai naoka nyonso tu nasepela na bato tu basala boulot bien mponga mona bosser donc numéro na ngai eza plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 obengi nga so na be mabe moi conseil so pe na be bien encourager nga so poza na poso bima na album oyo tozosala obengi nga tokoplanifier kobanga te boyebaka ke le padre mikolo moto ya kosakana te actualité mopepe tolobi nano eloko te me bato to bakobanga déjà bamonika photo moko boye photo yo moni photo ngote te namoni photo kaka bamonika te non ezaki teaser mo ta kobwaka photo ka ya pamba kaka bato to palpite nam te tolobi bongo soki tolobi soki tolaki eza ndeni bozala poser donc bambote nanga Sydney Kando aux États-Unis mbote nanga na Eric napesi mbote na velanga Pamphile Babaka napesi mbote na velanga De Gaulle mata na Londres napesi mbote na Eric Ngwala garçon moko bien na osengoka ba merci na émission to na nyonso sala pona ngai mbote na ngai sous encore une fois na Alain Chakouper mobali ya pembe en tout cas na ebité na boka sunani Rigondo Mbasi boze belé na boka bino na chaque émission to ko botika na pema Irène la palmarès de mbote na yo Nadine Mouili passe mbote na yo et puis c'est tout hein on a rien à travailler c'est bon les créateurs tout na suka mais Lukeba Kono TV a 100% faire ego là la moni wala Blaise Polo parce que tozane awa administrateur Mamo Kabolos coordonne via zawana et ça la bien so sing na ba gauloise ba s'abonner tout ti qu'on a générique ninge ça Lukeba Kono TV bon ba gaulois tout ba gauloise nyos tout omoni biloko eza ya biso il faut ko tchaka ngo po il faut ko lobela ka yango beaucoup ta kota na ba site msuti o bazalaka babalola makambo ezali nango trikarae triki bango ba commission 9 mademoiselle nango 5 bango ba commission 4 te site na biso ya titre lukuta site na biso yango yo Claude Lukeba Kweno TV Lukeba Kweno TV boluka pa mosusu te bilingi ezali awa l'homme de jugement Lukeba Kweno TV yango ne makambo ngoza ba news ba artiste na bino mbala moko talega Lukeba Kweno TV l'homme de jugement ba moko mona bana le padre oyoka ba information na biso tout mikolo to lingi polémique te to concentrer na ba boulot na biso chacun portera sa propre chance comme disait biso po ba ibika ke so ba tumboli biso so to lobby ba su makambo tout to kaba makambo te boluka succès na ndé na bino biso to sama na biso na ndé na biso presa ba 2020 oyo alobela kaba na biso oyo Blaise oleki na TV obaniko ba mama ka kingani suspension na boyela nga suspension merci beaucoup vraiment merci beaucoup l'opportunité pour biso donc voilà là c'était Blaise créateur hein vraiment to n'est de tuer de rien concernant orchestre vraiment ouais volo ka faire ego la et puis concernant ba solo vocal nae o achana pe et puis na o arocha awa na premier soin o comme dynastique a nengeza vraiment nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission merci beaucoup na Christian Beauté derrière la caméra merci beaucoup à tous mes fans au Bolinganga Yannick Kabolos beau s'abonner à na Claude Lukeba Kono TV 100% faire ego là maître Moussa Mangi les guerriers de faire ego là Bouston faire ego là les vrais fans. Tous les fans ont soutenu l'artiste, donc on est dans les bons. Tous album Dynasty, tous la Harmonie, le 13 awa, Toyamba déjà, regarde-moi, single Oyena Makambu, Nanenga Indusa, Karanenge Zalara. D'ici là, portez-vous bien et avec un même plaisir. Bye.